Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. Donc, nous émettons à Moscou, la capitale de la Russie. Donc voilà, comme vous le savez, notre chaîne, nous sommes là pour plus promouvoir de valeurs. Donc voilà, les lots, tout ça, moi, comment je peux dire, tout ça l'appel, donc appel Yaba. Congolais surtout oyo bavivaka awa na Moscou parce que tout ça na lulu ya minene oyo koleka toloba mois prochain oyo tozozela président de la République Béton, donc Fachi Béton yango toyeki na betandoikie na bino po tomeka ko lancer vraiment bappel donc ba Congolais surtout bavivaka surtout na capitale d'abord ya Russie na Moscou to pe na ba province en tout cas. Tout ça appelle na bino onyo sto ako landa vidéo oyo ameka ko benga na numéro oyo za na se ya écran wana ko pesa yo ba programme nyo surtout ya makambo surtout mais tout ça na réunion moko ezo salema bientôt là je crois le dimanche ya bana Moscou nyo surtout en tout cas bo monana to meka ko solo la to ba ndenge nini ya ko liamba président na biso na mboka ya Poutine. Donc voilà, nous avons invité na ngape moko na plateau awa. Donc tourner moko sur ma solo au Italie kaka arrivé et président de la République il par pesa message na pesa pe ba message na waza na vraiment important à koloba. Donc la mode plateau na bonjour Nego. Bonjour. Bon on va se présenter parce que première fois les gagnants na plateau il y a Global Télévision Moscou. Donc, tout le monde a impression d'abord par rapport à la chaîne la Bisso Global Télévision et puis tout côté ma solo la Bisso et ça Moutuya la solo la Léo. Non, rien à dire. Impression à propos de la chaîne la Bisso Global Télévision Moscou. En tout cas, nous avons besoin de l'image à moi, je témoigne, image claire, son clair, en tout clair. Nous avons vraiment exact. Mais na benga ka ebele ya ba Congolais oyo bazana awa na Moscou ko na biso na so dimanche awa na réunion oyo to yamba du conseil biso azoya mois prochain. En tout cas boya ebele awa na café Avenue na Lumumba parce que Lumumba est à biso ko na biso na café Avenue à partir de 15h première séance ya réunion ko banda. Comme ça, à partir à 18h30, 19h, deuxième séance et réunion pour la plateau, en tout cas, Boya et Béo. Mais la communauté congolaise na Moscou les a ratés. Donc, est-ce que vous êtes sûr que le message n'a vraiment capté dans la Congolais? En tout cas, mais les Congolais sont à Moscou, le message vous a vraiment capté. Communauté exacte mais bakomona ke public kozala ya nyama nyonso koleka ebele parce que ebele baza awa balela Fachi makasi. Ok, mais sikoyo tokoloba par rapport ya milulu oyo kosalema na yo en tant que Congolais vivant na Moscou. Donc est-ce que le message nous kopesa neti na ambassadeur to pe donc voilà un message en particulier? Non, message exactement ça premièrement individuellement parce que nous avons un sentiment un souci il y a mboka na ya président mamia so va besoin mboka madame attendre l'ambassade parce que partout où président Tamboli batala ki ambassade pourquoi ka biso ne total l'ambassade organisation biso ekosala ma tant que biso peuple congolais ou toujours vivre na kati ya Moscou ce qui ambassade a quoi ko rejoindre biso to ko boya ki to ko sanisa biso so idée to ki biso so elongo parce que ambassade eza ya Congo biso so toza ba Congolais baya ba rejoindre biso to tamsa biso so idée elongo esi donc mais sur précision ya au babaoya parce que vite dimanche pe ba église faut préciser vraiment à qu'on a ba ndeko ba raniti après ba église ça la ndene parce que oyebi que Congolais côté air Congolais sur ba église 15h à 20h il faut mettre 7 na mambo tali vraiment ayo rolo bani il y a un mois tout sali réunion et vous avez deux tranches
Première tranche, tu vas dans 15h. Si tu es sur 18h, deuxième tranche, tu vas dans 19h. Tu es dans 20h. Ok, voilà, dans le monde entier, on est en train de biso na komba Jordan, on a pesi moi ba programme. Mais si vous le Jordan mode la fin na yo, et puis on pesa ba mbote na batu na ba Holanda. Et mode la fin na nga ezala ke na bensi batu ebele ba na milieu wana. Toza biso so ba kona toza na souci mboka. To di pourquoi to bima mboka wana to se retrouver à. Ya wana boya ebele to pesa to sangisa makanisi. Parce que tu as besoin d'idées en mutu na mutu. Pour idée on ça les mérosengaka to kuta na biso nyonso dimanche awa na café avenue na Lumumba précisément non. To kuta na wana to kuta na to solo makambo arrivé à président organisation nyonso kosenga to 500 to 100 biso solo. Wana bengi batu nyonso boya vraiment. Pour na bandeko baza libanda bandeko Sochi na bengi bino nyonso Taurus Mwamba na Belgorod en tout cas yaka et kosala lamu makasi bato bandeko na biso Saint-Pétersbourg boya Rostov boya Voronezh boya en tout cas on a besoin na bino nyonso jour wana na Sochi bokozwa programme nyonso ndenge président koya tokuta na biso nyonso na Sochi mpona bato baa misika bato baa na Moscou tokuta na awa biso nyonso dimanche po toplanifie ta nyonso. Vous pouvez numéro pour un bateau, vous allez contacter. Non, pour nous contacter, Yozawana. Numéro est en global. En tout cas, ce beaucoup de global TV, beaucoup de numéro est en vous contacter. Yemoko ye trésor cash. Trésor cash ye aza awa vous contacter. En tout cas, maman sur les réseaux. Dédicace na dédicace na en tout cas, ne pensez pas soda makasi. Lionel Adeba soda makasi akenda etumba lembaka te en tout cas nabosani te nakena Joël Tigre en tout cas mbote makasi Luison etina Luison borantame oza jour wana eosala en tout cas bien makasi donc tobosani te ye moko mama mokonzi oyo azwa nkade biso ana kati ya mboka oyo mama Filo en tout cas tobosani yo te oza mama yaka tozozela bino bozonga osangisa biso pe pesa baide biso nyonso esika moko mama eme na ambassade en tout cas totiki yo pe te toza pe na besoin ya ide na yo pe dimanche wana ya kokokutana awa na café avenue. Ok, voilà, donc je pense que l'émission Nabiso est l'autre remis déjà qui est vers la fin. Donc on a fait si bon on a déjà Fatouma Big Salam côté aux alliés donc de la part de Montenayo quoi. Donc voilà. Et puis dans ce cas là, quand aussi bino je pense que le programme bana congolais non surtout eux ba vivra surtout na Moscou en tout cas bozui vraiment tout que tous en arrivé à président de la République les an ministre était les an ndeko na yo te les an tata ya oyo azali mokondi ya mboka donc les a première fois dans l'histoire ya Congo na biso to yamba président de la République na mabele ya Poutine donc première fois etikala osala matin parce que boyeba ke Congo est commis les pays moko oyo monde entier mobimba bazo envier yango parce que donc l'Afrique a une forme la forme à revolver dont la gâchette c'est la RDC mais ceux qui ont mis qu'on développer yango lisusu pour comprendre que RDC est un noyau il y a planète Terre donc on a planète Terre ils ont un makambo délai oyo bazo retrouver yango na Congo parce que Congo ezala pona ba Congolais te Congo bazo classer na minute yango eza pona mokili mobimba parce que eza clé ya makambo belé yango monaki président de la République akendaki na forum oyo ezali na États-Unis d'Amérique au banda kolobela sur makambo etali ba forêt Amazonie oyo na émission na commis déjà vers la fin donc on a fait si bon merci dans la ligne surtout il y a Global Télévision Moscou il y a Olimat TVP donc on peut si bien vraiment ba mbote belé bo continuer toujours pour s'abonner surtout ba na Moscou oyo eza chaîne na bino ya Moscou bo soutenir
chaîne oyo eza wana mpona promouvoir bavaleur toza wana mpona kosala bapromotion kosala makambo na yo na Moscou wana mposa visibilité contacte biso tokoya tokointerviewe yo donc bayoutubers nyonso tout projet youtubers nyonso tout en tout cas tosengi bino merci beaucoup parce que boza wana mpona soutien surtout en tout cas mpona bayoutubers nyonso tout oyo bazobima en tout cas donc projet wana en tout cas tokotiango kaka maboko tokolemba te quoi donc tokolemba te donc quant à moi déjà pour citer je peux citer déjà avec mes dédicaces comme d'habitude bateau vraiment basimbaka vraiment chaîne na biso donc on a moni Mimi Menga na Felando wana na moni Claire Boboula donc le Babyface donc depuis Paris donc on a moni donc on a Bordeaux on a moni Marcel Kachina na moni na Belgique on a moni Alpha Alphonse Wakumpala donc star moko azalaka na Belgique wana na big salam na yo et tant on kota siko na bana Moscou nyonso surtout na moni ba Pasimabi namoni ba Azmak namoni ba Cédric Mobutu namoni ba Yves Makonda namoni ba boza tellement belé au bout soutenir vraiment chaîne Nabino Global Télévision donc voilà bozala toujours wana bozala toujours branché na chaîne Nabino bozala programme tout ça va programme belé et puis ba concept eza vraiment il y a belé donc voilà Alvin de Moscou donc big salam papi coiffe Zola donc Yannick Lunditi ça depuis Kini donc voilà tout ça na choité donc tant ba TV za radio té seraka il faut tanga ba combo ya batuka ni na esaka bino ke libanga bote na biso rigueur na moté parce que ata mundele so avandi ata la journal batagi kombo na esalaka bien na ye moko gampote Jésus pe asepela ata ba sambela kombo na batanga kombo na ye nyonso tout esalaka nzambe bien ça veut dire libanga bote na biso vraiment rigueur na yango te donc voilà le rendez-vous est bien pour ce dimanche tous les Congolais étudiants boya to solola to ebandenge to yamba tata bokonzi na biso na mboka oyo ya Poutine. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec une autre numéro. Bye.